bascène mpona ozala na forme yo mwasi. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit Oyo eza ya mwana mboka. Comment nango? Awatoza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Osanga libele, osanga hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché Awatoza pour trouver solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli. This is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucé mboka ba gladi. Raf Ngindo mutu akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo rande le ba wata mais pas na sikoyo ba tout bangini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindo. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous na Boston on Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Toujours là on a carte de gars tout à côte à côte tous encore une fois car on a même un autre hôtel il y a pas longtemps tu as mis les sous toujours yamba les sous ne connais pas mususu artiste Rio aveugle wazala pena kisinjora mais accorder biso quand même hospitalité tout sur la pena ye monga lobi azala makambo il faut aloba aloba mais non aloba penzate les londe il faut aloba biso to na problème te to tendre micro to zo poser la question au bino bokoyoka et puis pas repasser la précision par rapport à makamone zolobama et puis en même temps à côté na on voit son manager Azali il peut clash moi salami na chroniqueuse mususu ya cette mususu Karine la fameuse Karine Mokonzi il paraîtrait à critiquer qui est raison pour laquelle il est pas bifa pe ça éclaircissement par rapport à dossier wana to sur wana bango mibale to yoka bango to zana pendant une bonne demi-heure to sur wana bon et puis je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous avons tout à l'heure là na annonce nabiso. Nazana baneko awa Rio chantier yo yemwa linga benga Rio aveugle. Awa na gauche tozana manager naye Picha to sur question de l'heure par rapport à l'actualité à Lelo Rio. Meilleur vœu tout le monde Lelo boni. Ouais, meilleur vœu à tout le monde malgré tout comme la fin quoi. Mais meilleur vœu à tout le monde très bien Rio s'est comporté très bien. Rio à l'aise. En tout cas, binomo momoni kata ba santé vraiment. Dans à l'aise. Ouais, merci beaucoup à toi mon frère. Merveille bon nana na batou ba la vision partout dans le monde entier puis Shankim no bamba lingayo soldat de la presse entre-temps manager et artiste et musicien Rio Ndwani et j'en profite aussi de saluer mon président qui est Kabose Boulembi ya Rotumba Yakobia. Tout ça pena pour tout le monde lo bezali. Na banana no na Rio oui que elo netsa la geoza la eluka makam na komi suse eluka makam na tuti mara moko kaka Rio nani olukine makamu ya mama na menga na biwana nzemba vina waje yo za eluka makam pona nini yo zelana no Rio yo c'est comme tout ça même hors caméra na tout na que na Rio yo c'est comme si les feux ya yo ya komona te et puis ça faciliter ya kotumbola ba problème so il le ba landi o mango ki mandengene non nga tumbola mutu te na tumboli nani na tumbola mutu te batunde batumbola nga pona mona rate mais ça la nga pe bien po batumbola nga po ba matsanga city
nde ba finga nga amona nga nete quoi nga na pena rio aveugle ko na pena aveugle bana poto ba yebiki wana za aveugle amona nga nete aveugle mais provocateur eluka makambo la luka ba abanga rapete c'est là non na luka ba problème neti na nani yo bima déjà au luka ba problème na kesinjora c'est yango abaka bi pour mona raete yango zo senso ba no mona yam so ngo ra somo ngo signé omoni muto otanga wana muto na tanga kesinjora non wana ser na nga kesinjora wana ser na nga wana pena grande ser na nga pena ser na nga palais plus par là il manager na nga im tono fula nga pi wana ser na nga palais boma yo ale mo na mukongo na yo bona bolelo komi wana ser na nga penda bongo vérité ba les maquillage vérité ça maquillage et si tu as déjà ma solo wana et c'est si là déjà toi bana nzambe c'est-à-dire wana za ser nanga inga na continuer chemin nanga ye pas continuer chemin na yi na benga ko tumwetete mais Rio eza nango des histoires mo eleka ki meto mera ko actualiser ngo epito évoluer na biso na ndenge actualité na yo na ser na yo njora na vie na yo njora po ya to ba wana mutu nanga venado wana elle c'est voilà là c'est mon ami na yo na ye nani aza ingrat et pas moninga bon on a pena ingraté c'est-à-dire pour nga vraiment nzambe mo ayebi kaka jime za pa nzambe pour ça na bio ser nga boté et si na loba da bat ba yebi inutile na bandela ngo lisusu donc j'ai beaucoup plus j'aimerais que to so la nga beaucoup plus mais au moins que on les a étiquetés c'est mo recoller on a po vino mobima parce que batu comme on a yo ke ba hotele yo makelele bazo bundela yo bazo lobelo ezaki na canal na ye est-ce que yo mo remarquate c'est comme si nous on a pu s'abonner ba pu ça va conseiller ka obienté hein pour depuis ka bona ser no wana ba s'intéresser sur salaire no wana tende zaki liboso na ba média hein chers amis comprenez souffrez quand même beaucoup mo boy tout ça place mo za chantier ba bazo ba construire derrière nous hein mo makelele wana bo tenir biso rigueur mais on essaie de faire mieux bo mettre un peu quoi assouplir le ko wana bon on moni eza tâche et ça on peut titre que tout le bila mamboana ça dit omoni asa ser na ngaka nzambe mo ga yebi pour moi maman j'ai tué maloba yon déjà maman sociale j'ai tué maman sociale vient dans Christ quand on est libre nous ga kuta loba maman vili musheni kutu alors après c'est ba conseil parce que moi na mutu oyo naza mutu ya batu quoi ça dit naza mwana o naza bien éduqué je ne peux pas aller pour nous refinga mutu na ndo tumbola batu et ça bien dit moninga na mona tena signé kasina ki aveugle yango aussi na signé so mona ka emelongo bangolongo sa mambola ko ça l'aveugle a titre ko ça l'aveugle a titre quoi ça dit donc on va ko ça aveugle a titre donc ça dit ngai ndezali éducation nanga ça dit na finga mutu te na réclamer droit nanga donc c'est tout comme le na réclamer droit nanga et si on peut donc non na droit nanga ti donc c'est tout comme le roi na déclaré droit nanga c'est pas un problème le roi est simba na ngote yanga pe na continuer chemin nanga par la grâce de Dieu to ça bana nzambe wana za ser nanga et ku fait ngote nga ku na benga kai na benga kai il faut bien oza choter pour comprendre que yes sans yo yazo continuer na mais yo sans ye on dirait net kaka na continuer muto continuer ata koza na ba douleur ma malheur mais nga ce qu'on a continuer na continuer boulot nanga na travailler les gens en train de travailler avec Picha soldat les managers de plus célèbre le cœur des aveugles mon bal autre de m'a dit Picha Mokonzi ça dit yé non les mabé parce que yé non non au moins soit pas Picha sinon niveau peine ba possibilité ma moto c'est la Picha na ma monde ba degré to so kende yangoti et ça ça peine que nos artistes na yé a évoluer na façon parce que Picha est très sympa au monde à pénaliser même budget à parler même coup bon on est en naku mais il suffit à aider avec la foot et avec les studios pour tailler ma taba degré taba niveau donc Picha vraiment coup de chapeau très sympa ça dit le cœur des aveugles Picha qui un soldat mobali autrement dit Picha na zongela yo en même temps na tout na pe manager na Picha papa yo zo mon que il fallait boutique Rio chante a évolué na ndenge na ye ole obende na ba maigre moyen na yo ole obunda makamno moko bio kotisa na qui est derrière toi Nzambe bon comment dirais-je qu'au travail un artiste Rio Ndwani l'aveugle pendant ezaki comment dirais-je elle ko coup de pouce nanga parce que les jours to kutana na Rio na bandela loko aisanga no Picha Kimu ngai naza musicien na posa basunganga mais na yebi yo za mama na niveau net na yebi na ko profiter quand même na mo ba relation na pistoninga
nazonga na essayer Rio tobenga le nazongi na bulango pe nazali na baposa na banda aider bandeko na nga ba jeune frère ba handicap siko idée wana na makanisi wana pe na ndenge Rio asole nanga na moni oui je suis d'accord pour une na travailler na Rio na yebi pe savoir faire na parce que ngai ba 2012 2013 fallait to voyager to ke Dubaï et c'est nga to ke na ba Rio place au Rio banda obeta pas ser na ki Sinjora que je salue aussi Vinjora mais il y a aussi mbaté à propos makambo ya mikemke les kaka yango sala ke to ke te mais na yebi de savoir faire et artiste Rio là à 5 to travailler na et on a monaki c'est bien bon na travailler na donc parce que na yebi savoir faire na yebi que so on appelle un coup de pouce toke musika ndi yango batu pe ba monaki to zaki na événement le 3 décembre on a lobelaka to lobelaka partout na média na la presse nyonso balanda biso et puis journée les kaki en bonté maintenant on a Rio to na studio to na RTNC on a place ba artiste nyonso ba travailler ka batu ba yoka Rio na ndenge mususu na oki olobi batu pe ba olanda bien mais inspiré na sous question wana est-ce que besoin de investir na Rio et ça exactement parce que besoin mon que azana talent pe à produire le moro et ko sala pe et botipe en retour maramba bien to besoin to eza par compassion par mawa par rapport à son handicap ne bon to menga kosunga ye kaka nzamba ko sala pour investissement ça mara ezara gagnant bino besoin bo s'attendre na nini na sima ya Rio non parce qu'il y a des artistes donc il y a des au Rio aveugle non aza artiste musicien ndenge batu bayaka ko s'associer ou ba signer ba contrat ba produire artiste musicien nyonso nde mon Rio donc on travailler na bon ils allent non pas 50-50 ils allent mais pour le moment tout travailler non artiste total donc plus tout le biso to ke non ya moi comment dirais-je tout travailler un artiste tout travailler pour biso peut-être lukato gagner 50 na biso mais dans to bani non na page ya studio c'est le roi bilanga biso to bandi olona total score retourne pour to ebi qui retour ezala parce que c'est un artiste talentueux o avant de Rio Ndwani o az artiste l'air ba tout so ba yoki savoir faire nae ba hésiter to vana na président biso Kabosé que je salue encore pour la deuxième fois puis j'annonce que Rio a préparé featuring na Kabosé Yoko Bana ah oui c'est ça donc au moins que az artiste moi Moutoulé Ratel parce que Kabosé c'est un grand parmi les musiciens congolais et puis donc savoir faire na état la bêta na bavé na biso grand pote Boziana bavé na biso le général Def Defao que j'ai salué aussi donc na ba oui Rasson maison mère et puis donc voilà c'est le sco appelé la pays mo sa mon bonda nim ko bêta un artiste Rio Ndwani c'est qu'il y a pour la monter ayebi puis moi savoir ayo à comprendre peu moi savoir faire et artiste Rio Ndwani ndalingi le ba bêta na donc on est là tout travailler sans polémique et puis bah tout bah yo capi bah comprendre pourquoi kaka puis j'ai un le manager alinka Rio avec donc pour azana makambu bota manon oui bah tout ce que bah comment kende mère moi laver pour c'est là nano et là on lobby est important on est zaki na tozana Rio tozana manager à Rio mais en même temps mon nga bandeko balandi nga zaki na kimia mais yemo ka soulever le kamé pe lo ka soulever nga na s'accrocher ce ko wana toke ce ko place wana Rio Ndwani nazoya na solo na on pisha moi muke na yebi ke master na ngai depuis Paris Kojo Okamanji master na ngai na Paris Kojo Okamanji bien de bonnes choses na yo salaka net yo kanaki et ça bien makasi Hugo Mbala basse qu'on a Paris toujours et puis Paul Mopasso là mon ami yo yebi net so là pisha accrochage tout va clash dans le monde ya net et apportera nini exactement na yebi pour Anthony puis non recadrer mon tournoi je suis ma topé vraiment na habité Garingi Zulu un fois boss Paris au moins il m'a solo yango toza on peut se garer motenga pe na pesi gari wa pe na l'équipe na ya parler en même temps camarade en même temps ébélé dans les bons nenga to mesana na nouche ka vika neto évoluera puis na madame ba mote na madame place bosana Tonne lo baruni clash na mondo yo net et apportera net nini parce que on irait bezra il faut à la poison ça comme est-ce que yo sont obligé qu'il y ait un clash yo répondre après on a kinesko na motuna droit au but et apporte rien du tout rien du tout et puis donc netinga ne ba tumso ba baza a politique nga ce qu'on a
apoli makambo wana ya monte Nelly Monduka. Donc nga ba jeto ma bave na biso le seul l'unique code valable le plus le véritable code mboka ya Willy Musheni. Mama lo ba petit na nga donc na linga ko tena yoko na makaba. Po ba tumo ba benga pena ve in the time. Ve benga petit na nga na via batu nyonso mais moi polémique tourne avec TV nga pena makama. O so sala ngotika. Donc na yoki la pena ba ya Willy Musheni. Na yoki la ba jetu yema. Donc nazala nga pena par ngai. Na rappel comment Nelly Monduka to pesi pe mbote ya. Nelly Monduka dessin animé. Sur la bien Nelly Monduka. Na évité. Sur la ba to ba Nelly Monduka ta 10. Na évité. Ba rappel moi si moi Ani les puissants dans la Paris mais est-ce qu'on a un point noir. Sous Ani les puissants ya linga raté. Balobi o polémique na ser na bino na ser na bino. Et là yozo qui na coché nga na okena ngo droit au but. Na moni yango hors caméra na moni ba message ya menace batindeli yo boy na boy. So likambo nini entre yo na Karine Mokonzi. C'est une sœur, c'est une consoeur mais est-ce que vous obligé à Rosala na clash bino mbale yo po yepe azara guerrière na makambo so boke boy ko banda bien mais bosuka wapi. Dans ça l'émission au moins là. Est-ce que s'il te plaît, vraiment. Non, ça l'émission déranger Bissot. Donc voilà, non, ça l'émission. Pardon, quelle question t'es invité? Rio Yemba, t'es depuis ton émission Rio Yemba. T'es pas Rio Yemba. Yo zalandi clair de allez-y comprendre que Picha azapeka moto moi faut se payer lié. Ngana zongeli likambo bien. Ngana zongeli ngozela ngana zongeli. Kaba ndeko ba vana bango kimia ngana zongeli motuna na réformer motuna. Picha manager ya artiste Rio. Manager ya artiste Kabose. Bazo mona ndenge zo bunda na Kabose na banet bazo sentir pina que oza fourrer au moulin pour ma Kabose et que ndenge zo kinde puis ça évolue on est dans les bons. Ba de contredire bazate. O vanda na yo te o leki kaka na bana émission lolo baka makambo ya artiste na yo obeti crochet. O no ba misusu ba ki ko travailler na bato ba memeli bango yombo. En même temps, car dans monde na bino et latine de corona ya mona menace qui on ba message et bi mon iri ya memeli rete yombo bilo mo net pitch à loba kiti. So que na na balabala te tout le retour na fouloté. To sana yo moko éclaircir biso. Eza rumeur kaka to effectivement makambo eza ndenge tozo kelongo. Makambo yo yango ba Willy Musheni bazo boy. Bon vrai dire so ki ngana lobi oh to tanko mom na otanga ko mom tuté na titoyer mon tuté eza bato ba yamba ngana émission de ka frère na nga yo yamba nga lelo donc on a besoin moi donc parler na ngambu biso vana biso balcon donc na habité nga suna lo ba makambo mais ce qui est bien nga lo baki to travailler on est boy lelo artiste Rio ndwani alingi to travailler non artiste musicien Kabose Bulembi ya kotumba ya robia babi bientôt soyez prudent bi Carrefour donc on a mboka ba jetu e mabalo ba bongo bi Carrefour na mboka ba Rita Zangu la japonaise na mboka ba ya ba nani soza british na bossa ni mona komo bossa na donc au la mabe donc en vrai dire tout travail ka poto apporter en plus na ba mission la biso tout travail raté poto me maso ndeni sondeni oh héritier watana be na musique ya Congo ala lo reprouver héritier watana be Gogan mae Gogan Cosa Nostra moto na tembe foué quoi beti ber de mo Bernadette mati un base na lo bano quel album héritier fouté batunde ba luka ba mema polémique mo benga na langa polémique donc bana bien na batu tout ba ndimbula sika yebisa sera ona ya otala yebisa ke uzan likamuna yeti ona yebisa ya otala cerne ngana na problème na mutu te na tanga komba depuis na bando sala ba émission nga umamba ba polémique na zalate on a bateau balanda quoi de neuf on les a en tout cas tous à parallèle na makambo wana so na soulever c'est parce que et comme na mato ina biso toujours information na fouloté yango to yaki tina source to kutani na yo to tunyo ba détail par rapport bandeko bazolanda parce que et komaki et communauté c'est du genre ba message bona boye ezo komila yo bona bo ozo gérer ndenge nene jusque là tous à niveau de et puis ozo mona suka na ngozande nene likambo bon so ba to bazo comprendre ma beso ba ota la émission soit ba msu ba yo kaka to balanda ba titre ba tiaka donc so lingi ozo mtuma bete fosco yo mota l'émission là ate muto lo beli kamo pona nga alo be pona kombo nga wa tom suko jijan bongo donc na ba te ba luka makambu ba linga ba lo ba dans lo monter à mabe
ça donc nga picha kim na likam na mutute na défendre artiste ya nga valablement et puis na luka base te que na filmer mutu so na sala boy to na taquer mutu pona zo base non même pas na sala même ça na nga na bando na sala na vie publique na luka base o ezo singa base normal o batyo so ba mona na koko sila mutu likambu te pour ka ibima actualité donc voilà tout travail tout ça na Rio Ndon na le yembite Rio Royema na ye mais picha na obige na to vendre la gi moi point wana parce que moi classement la bande robala na biso presse internaute en tout cas moi facilité za moi makasi ba checker caméra bana kin bana poto boyebi bona boy moi facilité on ezo kende ezo ternir moi image c'est raison pour laquelle biso to zana pona reprendre violence te pona reprendre séparation te entre bandeko bazana presse internaute so ki kammo ezali luka neronayo ou bien Luka image nengo lobby bon mais quand un peu participer ba malentendu on aime so bosser comprendre qui kakate so de maso ya sali ngote ngape na ngote yayo moi démarche on a na cadre ya okitsara moto et bon moto moto on l'appelle moto mo le roté ça grand bien ben tout ça rende yo monde tout ça rende yo lobby pour nga na ebi na ngelote na ebelote ndela ensemble dans sa émission nga calme ba to ba ta la biso ba donc respect na bango toko vanda te poto titwa ba komba batu toko vanda te poto lo ba mabe donc même pas et puis nga ba to conseiller nga continuer ka bongo sala émission na bien o lo ba bien soko leka ko finga batu te ko critiquer batu te ko luka surtout polémique te na batu donc voilà nga so leki na lobela net na lobela makambario so ba ya minga pe na makamba président nga ka bo se bulembi ro tumba ro bien dans le bilan pour ba te be pe su ba nga ba ko tsanga polémique batu wa komela nga ba finga nga na nga la soulever point oyo nga na travailler pour na luka kwanga nga grand frère Nanga Fali Poupa, du Cap La Merveille, El Marabio, je des pipes de Wolo, champion d'Afrique. Nous avons à Dubaï 2012-2013. Et ça, on a bien à Congo Fali Poupa. Donc, il y a fierté à la musique congolaise. Il y a un groupe à Fali Poupa parce qu'il y a un tout sur la bien à musicien. Sur le notre travail, na président de Cabo Seboulembi, il y a été polémique, il y a un parler de F victime, tout comme dans le studio, dans le Tokos, tout comme dans chaîne il y a télévision toko to comme na radio toko de la fierté musique congolaise donc bato ba luka ba polémique dans naza na té na profiter on appelle ça mbote na serre na ngayati na ipupa dila ipupa faire gagner fego la merveille wa baza pene pene mukonzi pourquoi pas venir na biso des cos mukoko dans to zawana mère na biso nana ketchup bafana donc c'est la famille F victime donc babi fierté il y a République démocratique du Congo donc voilà. L'état, oh mais la moi soy, ngana zongi non Rio chante. Rio, balanda qui Rio il y a pas longtemps Rio clash na TV clash mais les autres sentis qui m'écoute parce que tous avoir la tête pour to prendre ba valeur moro négative. Balanda biso non seulement en Congo mais à travers le monde, il faut plutôt véhiculer le message mort il y a bien des potes d'autres ka image j'aime beaucoup na biso. Mais Rio lelo artiste et musicien. Yo moro Rio quand est-ce que vous vendez rapé Bobby t'es n'importe comme musicien to côté encore na kinzunzu kaka to ba chaka opo yemba to mo pino za yobi t'es n'importe comme est-ce artiste idée on est là qui au camp bon Rio star les aba jeté non moni ndule neza ndule ma sekiti ndule za to lali oloti ba oye o ndule non ndule ngai Rio peneza ya makila par le son parce que ba noko na ngai baza ba guitariste minene ba beta ba vie manoaku ozomona malembe méchant wana ba iba motikili ba mbinza wana kuta batade kuna ozomona donc ça dit c'est pour cela nous les amakile les apene makile nzoto et c'est pour cela mon Rio aye toujours abano beta na plinga na sala tout même théâtre na tournara ozomona donc yana ba te bele na tourner na bango donc Rio azapene artiste musicien artiste musicien ceux qui fabriquent té na pena artiste musicien pena ils na makila c'est ça on est une femme na moi cité Nasara moi cité. C'est vrai. Franchement, Kojo Okamanji na Paris, yoka Rio abi arale moi. Ce qui te met tout na maman na jetuye maman sociale. Ce qui te met tout na ya Willy Mouchen code valable Annie le puissant. Ça dit na Pointe Noire na mota 3 outil Paris, c'est quoi ça na Pointe Noire Annie le puissant. En plus c'est ce qui te met tout na ville na partir au munio na kata Amérique wana ba yebi masolo neli bonduka kuta bili solo na seko neli bonduka lukira ka mwasi mo bien ko ata mundele mo na poto kuna moi je ata mundele par rapport à G ouais par rapport à G pour na umeli trop quand ngamo vraiment na moi cité trop na umeli trop to na nos zone de mon na so moi cité ko na umeli trop vraiment ça dit depuis na botama
Nous avons sauf nous avons sambela osana maman la vacuum. Non, na sambela déjà. Oh, na sambela déjà. Oza na simana ngo azotindika nga boyeza nzambe. Mais tous on est logo na ni pisha lobaki, ngape na annoncer que featuring moko s'est préparé entre eux na kabose. Na bino mi balé. Bon na manager moko en commun. Mais pour installer ma guinée ni pour kabose azape mutu munene lelo na Congo oyo. Aza manager. Mais pas à présent kabose azali attaché de presse. Ozomona. Omoni wana za papa na nga benga mikolo papa social vie na nga kabose bulembi. Ya kopia ya kotumba. Ça dit yé pena vie na nga pena ya 4. Yé apona raté que non le rôle aux aveugles bien le rôle aux mutumo a rejeté non. Vie na nga kabose bulembi. Yé nengo moni wana ton na yaka wana mona matise na pona Rio, mata na podium. Na matito na ki tapé moi pas kolami. Moi Laura Ukako, moi papier moi azia côté. Ayo mo pena le mapena lito Rio, wana dollar hein. Côté au franc. Ils ont fait dans les bons. Oh, dans les bons. Au moment où non leader mo boy azana pour ça te non anyo la batumo boy non. Aso pesa mutu na mutu opportunité. Hein? Aso pesa mutu na mutu opportunité. Sans toi, voiture ça m'intéresse que na kokoma yebela temps. Avant oya kokutanga panthère et fané étalé talwa degré. Rio chante. Nga c'est pas les gars voyer mi bato ba ba solo bato boy asala kanini. Libala ba mekaka te lokola mungwa. Où ça ne va pas. Basinyo so baza balie di cœur. Oyanda ko baza ba komolula libanda. Chez les parents, moi ça kolula libala. Oyazana naku akomolula libanda. Yo ke loko vient dans les réseaux. Confusion sans toi. T'as la degré. Rio chance. Rio. Rio. Bah ni robot que c'est na tout le monde na eza yelo moins préféré mais Antonio Rio. Ba courage zo kawana. Eza rara okuti on monde ndule to eza ba courage tout le temps depuis parler. Ngana artiste musée fabriqué. Tu la vie banzunzu mso koma na ngwana. Venja on t'a contaminé ya. Non. Rien de loin de là. Ngana Rio. Ça dit na botoma na ndule. Oso comprendre. Ngana botoma na ndule. Na botoma bena na ndule. Ça dit ozo mona kuna ngamo kuna komaka. Neti nze mona na ngo siko yango fallait bima déjà et puis donc ça dit ba fandela ngo pe. Ba fandela ngo pe likita. Nanani. Mais on peut se la parole de si quand on a kendi ba fandela yango pe mais siko yo le roi ton a pi chacun soldat les managers de plus célèbres les cœurs des aveugles. Ça dit yango moni siko nzembe wana yango tout monde so bunda de façon que poto et permettre biso to yemba ngo pe lisiko na we mona bato belé mais nzembo neza histoire vraie ya vie nanga. Donc Rio parle à propos de sa vie. Au somona. C'est-à-dire pour moi que artiste mo fabriqué té. Naza artiste donc a raison ya makila. C'est-à-dire na composer nzembo ya vie nanga ndenge na botama donc na botama na ndeko mona mais na siko na kufi miso na komi aveugle. Au somona. Na botama lokola moto. Non na joana lokwa na té. Non moi mawa et ça non botelanga mawate. Handicap ça titre ta. Mais c'est l'intelligence qui compte. Tu vois? L'handicap, c'est pas un titre, mais c'est l'intelligence qui compte. Donc, l'intelligence, t'as raison compter. Et c'est pour cela que non. Moi, 10 secondes. Moi, 10 secondes. Na botama lokola moto nyonso na mokili ya se. Na agent 6 ans na belaka malari. Docteur ya chubanga batonga eleka dose. Yango na kufa miswe na imawe. Tala docteur Oyondoki, Mamunu weye. Tala docteur Oyondoki, Tala docteur Oyondoki, Yaboma viranga yeye. Tala docteur Oyondoki. Osomona, ça dit nazo yemba avec vraiment on s'appelle tala pena cadrage pena à voix, cadrage d'artiste, na efaneli, na santé, au monde appelle artiste. Rio Manga ya Rosagalade Nasuna eloko moko Mona rat album na 4 vérités et ça na titre belé na kati. Donc on doit travailler ça sur ça dit au moni de bato mona ba handicapé baza ba mandia talaka degré o handicapé de mode aveugle moi ken nzela ba on va considérer biso ba mandia mo bo non ne vient na Willy Mouchen na ba petit na Rio ngai Willy Mouchen code valable na CP la nenge
oyembaka ndenge ovalorisaka handicap na yo ndenge mpe ovalorisaka art na yo ozomona donc nayembi nzembo wana eza world yango world Rio za problématique. Non, problématique. World elakisi na ka monde. So musique nyonso robeta tana mandaka. So kotika na format, moi timing bongisi image, moi so ekomi world elakisi na ka monde. Non, yo ka songa na mema ba marque monde ba Bob Marley, lokola ba nani ozo senti que non, tozo kende tina kati. Hein? Nous les handicapés, nous voulons travailler le monde entier. Nous les handicapés, nous voulons travailler en Afrique. La mendicité, ce n'est pas notre caractère. La mendicité, ce n'est pas notre condition. En Afrique, dans le monde, les handicapés sont là. En Afrique, dans le monde, les handicapés. 4 t'as la seconde. Oh, mais. La vie qui est la vie qui est moi morceau ça plaisir l'argent lui mbanga depuis l'Angola. Toi la chanson moi ni le puissant. Ezawana. Na chanson ce que avait na ngai Willy Mouchen pezawana. So tala degré ce que vient na Willy Mouchen code valable lobi na Rio. So na ekin ota mona na libende mo ya rotika ka opalen ko. Yo za déjà mbanga boso pa tio libende ona mais c'est que Rio obando beta ni bato banzete. Mbanga te ça te mbanga so non, ngana artiste moko, je suis bien éduqué. Papa na maman na ba éduqué très bien. Ozomona artiste moko na fandi na bato na mbia ezate tongo zoloba bato ba yo voir Rio ba sentir ne mutu mo mal éduqué. Non. Ngana artiste mo na pesa ba ya tout respect. Ozomona. Mais ba ya ngona pas ka bosse ba ya ni mususu yo za na bango bien. Attention na ba ya ni so bien. Na fali poupa. Hein? C'est là nanou. On a studio so la bien on sait jamais. Tango za molai. Butuni so ya lelo. Hey! Zela nanou piche. Kobana komate o. Nanto silicite. Oh. Avaki le compare balale. Ongobo manga pama. Chérie. Piche na ngayo. Tala ba décrire ya yimba. Ba ligne. Nazongela Rio ope maman mkomi la masoyi mais le but que le on combat tout ça alors qu'il y a zobangane bon de toutes les façons de toutes les façons à toutes les personnes qui nous suivent hein moi parenthèse nazongela yo à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde parenthèse les sous de betagina pichawana en fait la principale concernée ngane tout le monde personnellement té na mona rien na télé na banet en tout cas personnellement elle et moi on se connaît pas naza défenseur on a été pour incriminer pichati ezaka ile recommande na matoyi tout le qui ka dissiper hein kolongola malentendu la veka rabalinge ça en famille to binga ngota bongo pour kimiezala de manière à ce que maramou qui est liboso quoi ba clash au lieu de faire avancer oro ça roye ba no peme oyeba ni mena ndenge mo négatif quoi en tout cas ils allaient sengo kimia beaucoup tanana ndeko na yo boluka kimia vraiment ça la grand bien quoi bien les bonnes choses na place aux alliés et puis surtout à ma petite sœur propre Cynthia Kapache airbag petite sœur camarade nangai en même temps donc carnet évoluera dans les bons nazonga la Rio nazonga na so picha na Rio bondo travailler aussi déjà un bon moment tout le monde a bien noté na ba télé boyo sala ba don et boyo ba courager franchement beaucoup petit boyo sala ba don boyo boyo tu zaka na cadre ya to ko fa bon école o betaka visibilité pour bota masolo to bo sa yo na avec conviction. Merci beaucoup pour la question donc ba doit ta la biso ba aider biso vraiment donc ba o balanda biso te ba o ba avoir occasion na te que to remercier bango vraiment na site wa kitoko oyebani monde entier oyo dans la baie dans du mat na profiter vraiment aussi merci beaucoup na bato basunga biso lokola ba code valable lokola ba Nelly Monduka lokola ba Jetuyema lokola ba Serge Bola l'impresario lokola ba cracker back lokola ba bienvenue yanga bato tout basunga biso vraiment merci beaucoup tout ça là j'étais même pas poto influenceur bato toto sala ki mendicité même pas parce que bato belé pe bana bambongo basala ngote bato pe bana ba idée basala ngote et là qui journée moko internationale pour les handicapés ah ouais comme ça artiste nanga Rio Ndwani a proposé nga journée wana nga série to meka to sala mo lo mo beto banda meka ko organiser bo banza de belé un artiste nanga be tout nanga manager ce qui est arrivé to comme jour wana to zui la tête to sani. C'est bon. Moi, fond n'angeza n'angwana mawa. Bakabela ngato te kanga to sala telo. Mais gloire à Dieu, un bon matin total appel à Nelly Monduka, total avec notre Willy Mouchen code valable. Donc il y a tinda mutoyo tigre sur la palais. Masalanga Serge Bola solo la ko anyam. Tozo ngona masalanga mo artiste na monia effacer rien. Donc ça dit batapa na umbonga na combo na.
et puis sœur na biso mon Marie-Claire Mapipo donc so ye na kini olingi ba salo suki bien ba salo pena ndo ya Mapipo ouais salon Mapipo na bandal quoi face église à frère Patrice a contribué pour na biso si la biso mutu kanje Nadine Longo pe merci beaucoup na contribution na tout ça la geste na poto la sabatu moi mawana na epsa que tout à l'heure nazana posa na sali sabatu nde mikolo nzamba sungi to kutani na moi ya olinga mingi to tanga makambo na été mais donc na komo koma na ba rêve nanga quoi nazana posa na sali sabatu parce que là on kutana Rio et affecté pe donc ekota quand même on a passé dans la proposer nga makambo wana to za ki prévu to que ne tout à la handicapé to liana ba orphelin mais vie à temps moi écoute tu temps de permettre de comme moi retard banda temps à tout cela ne to si ça na bango mais mon anniversaire nanga olina fêter tout royo to que do fêter ce qu'on a bango to za pena na ba orphelin to fêter na bango to dame pena to sali moi dans maison Rio ndo ni kanda metana ne oyemba c'est-à-dire yembeli bango na matu molina na ba kitetina te oyemba na kari oyemne ka oyemba ye moi isanga na emna ka oyemba na oyemba malgré tout mikolo ale la lia musuni mais na vite vra musuni on nini mais Rio ya na palo lia musuni oh na lia musuni ma je musuni mais Rio to da mano wa musuni na vite Rio na banga ke monda Rio alingi ni emporter to nini na vite Rio bati on a sanyo mema yekutu to sala mission mo be na kata pala to lia ki me ya boyo lia na miso ba journaliste mais pala na emo ce qu'on a évité mais Rio bala mi misuni mais ya oli la misuni na évité yo mo lelo comme ça dispo tout na misuni on nini moi misuni oh nga mona mituni misuni za nini à ma cousine préférée depuis Paris Catherine Suarez la maman d'Edison marambero mi ya misuni awa biso pe mais Rio wana misuni tina ba nzembo Facebook a misuni donc yango wana Rio OK na biso vers la fin de cette émission mais to kabante sans que tout le monde misuni et ba malé oze belé oza pepa nerona opisha pe ba chepe misuni mais yo olingi misuni nini finalement mais ngana na posa misuni Rio zo senga nini misuni pisha Rio zo lela nini misuni nini quel misuni sikoyo Rio lila fota la cadrage ya misuni yango petit on a misuni nini yo pas moni cadrage c'est nini obike cadrage misuni yo obike nazo lela mabe fallait na mona ta misuni mais so na ndenga systématique pena na ko mona pena misuni vraiment sentir ngo to pena na sani pena misuni pena boye wana ti mais tout na neli bonduka ti tout na ni le puissant Nelly Bonduka ani le puissant misuni nini Rio abina tout na bino na tuni bino na pasteur Gaston na François c'est à dire au moni Rio a la misuni donc misuni o Rio alela boluka bobenga na chombo boluka weba misuni nini quel misuni effacer quel misuni Rio to comme na biso pratiquement na suka un dernier mot par rapport à Baniro Batalio à travers le monde na site na biso alors Joe Matop na bino yeyo Joe Matop na bino partout to kota pour vous suffisamment informé to kotani na picha to kotani na artiste na ye to sololi boyoki ne bo sololi mais au fur et à mesure ba actualité évoluer to kozala liso so poto pesa bino ba détail par rapport à mamso so to lobi awate mais poto kabwana biso moi liloba ya bokabwani kaka nani da ba coordonner na poso ba bengi de Joe Matop ba ozana bango bino mo bozana directement donc na beta siffler na monona bino te à vous Rio moni et là on sait na ba fanatique nanga na ba combattant tout ya poto Rio ko azana rata style so ba combattant mais nga mo pe na combattant na kinti bunda wapi mais na bunda ko ba aveugle OK ma lo ba bongwa dans les bancs ba tout a des aveugles siko na Willery hein mais malgré ba kufite nga mona la ni pena chauffeur na cadrage bien moto ko la ndenge nini Rio no muta moto na tindika ndeko tindika pa ko maana ba ni to kanga chongo tanga mo pena na koti na car na volant na si tu na so sali ba aventure na panza car nga mona panza ndeni ozomona car te na ibo kumbat malgré na mona ngata na ibo kumba oza problématique ici ça là donc des gars vraiment alors omoni na ça peut combattre à kin et là on a ina lo bana bana poto ba combattre Rio asinga kanga ba héros wana kaka pour abaxa poto afuta sumu na studio pour a continuer ma boulot na ye parce que mon musalo na salo yo il y a 4 vérités et agité album les arrêté pour na salango ya on a singa bato malo ba pasteur Gaston na kata Paris wana
le roi Baneli Bonduka vient dans un code valable Willy Mouchen code valable olobi à tout à l'heure yo sona ekin yo otambola na loro mo amuke kaka olongwa makolo parce que na moni ba recevoir ba fingo trop bazo bengano totane na komi retard na émission même pas quand on est au foot atteindre au foot ouais attends ba ba boulon na foot pour na sina respect kaka mais ya na droit na biso mais ba mo boya bitch pe kufa wana kuto ayo mo to ma piagati to ma piaga mabe c'est-à-dire bana poto na respect na bino rio avec la dosengara pena que bo aider pena pour na album oyo merci na bato azo promettre nga pour na ba instrument pe ba produire nga en plus j'ai sali encore yemoko maman sociale et on a benga maman j'ai tout yema ani les puissants Nelly Bonduka vraiment ba mbote belé en plus coordonné na biso ezali que so beti plus 243 il y a Willy Mouchen code valable 89 78 55 au beti malamo 621 wana ezali numéro ya manager na piche soldat soko ngozo ngai mo pas aveugle au beti plus 243 il y a Willy Mouchen code valable 82 26 95 736 il y a Willy Mouchen code valable 82 26 95 736 alors on beta na Facebook au beti Rio Ndouane na ta Facebook yo moko mona na ngote baotale la non ngana batu to ba sa musana ngamo na liboso balobi bina Rio ba komelo bo baselo demande na miboy Rio Ndouane aveugle ça dit j'écoute ya te mikolo to travailler j'étais yombo mona nga boye moi elonga mawa pona nini na otala studio koto moi nini mais chanson mo eza a aussi akanda ya yemo ani le puissant eza jeté chanson oyo ani le puissant za kongenga lokola onge loposo na ye lokola beba botami lelo maya miso na ye odevinanga ani 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 le puissant j'ai gravé ton nom sur un arbre ani mais les bicherons l'ont coupé oh ani le puissant et c'est moi masoso kasimbi niveau na ye sentiment nanga démarche na yo ani le puissant ce qui te met botuna Marie Claire ma pipo Nelly Bonduka coûte jamais aux appuis donc ça dire bana poto vraiment I love you na lela bino trop merci Rio mais tantine wana Rio lobi lokela moi si a omeli misuni na pour ça misuni oyo Rio azolela misuni abia omeli ça dit na omeli misuni bana poto na sala nini misuni na kuya na mabele toni boy de Rio ba photo partout misuni Rio azosenga misuni bandeko obi na boyo ape mais nga mo pe dans ça générique nangati bana pétrole bana vernis bisonio sotolanda toge togolanda ye 4 veri mama ya mape toge 4 veri toge azana ngolele azana ngo eloko ye ningi zaka ya azana ngo mwano azana ngo eloko ye krage ngawa molelo azana ngo toge mogongwa mama toge bazogilo mawa mogongwa elengyo bazogilo mawa yo komi suna ba mogongwa mama na ninyo mogongwa mama toge le fatere ya mogongwa elengyo toge tik batu muso bazogilo baogela Rio mawa me yo kesu mogongwa mama mawe ko silat oyo ninye mogongwa mama muziki toko ya bongana nine mogongwa elengi muziki toko ya matana nini kri mogongwa misuni Rio zolela nini misuni do Rio lelaka misuni Kojo Okamanji na Paris Rio azolela misuni merci Rio tous ces amis na picha tokomi pratiquement na suka merci d'abord na ndenge okorda ki biso hospitalité toye tokutani tosololi tozonga incessamment pour tout ce programme soso na ba oya yo mo ba coordonner ba programme na yo immédiat na ba programme soso lointain ou pesa mo bien peu expliquer yango et puis biso to conclure na biso et puis yebisa pena ndeko na biso wana la baronne asande ona azolanda yo kimia ekota kaka c'est l'effet et olongola pe mutu moko loroté to luka kimia. Ah oui, après on a problème tout est au côté mbula sika de tomber le bâton nyonso bon nana elam 2017 ba longévité ba plus d'années sur la terre des hommes donc tout ça on a pour moi personnellement donc
comment dirais-je, toi na studio na artiste na ngari ndwani to préparer marsu single na biso ou toko benga album et parce que dans ba chanson belete il y a artiste na biso musicien ri ndwani 4 vérités zoya donc bato alinga ba yemba bango bato bana posa mabanga vite fait bobenga ndé na numéro ri ndwani apesa ki ou pona bandela plus de 43 ya Willy Moucheni le véritable code mondial 89 55 78 621 to préparer marsu single na biso pour l'artiste un peu oyo nazawa na attaché de presse na eka bose bulembi ya kutumba ya kobia bientôt là to bimsa marsi single na biso Bicarrefour soyons prudents babi qui a trop de délire dans la musique congolaise babeti mais babeti faux na musique donc belé babeti faux bato basala ba délire to tika bana mike basakana bana ngoto aussi ça biso mo côté sur ce point musosu banani babeti faux. Les enfants. Quels enfants? Il y a trop de délire dans la musique congolaise. Quels enfants? Pas délire. Babeti, mais babeti, bato ba raté, bato babeti bien tobete bon maboko, mais vous êtes prudent. Tout ça l'émission, tu quoi ya mire pe bukani. Qui pas qui s'appelle ngobuka mais toi ka prudent. Donc tu es prudent en mboka 2017 avec Kabose Bilombi ya retumba robia. Donc bato balinga piche un petit mbobe ngala plus de 43 89 55 78 621. Merci beaucoup à toi mon frère, je t'encourage pour me déplique. Kembo, ah, nous allons dans ta cause. Même moratoire ensemble, bah tu as bêti bien. Bah félicitations, la bino, bah tu as bêti ma bé. Beau continuer car, beau ça encore va fort. Parce que bah habite au lembo là. Bah bien remis au lembo là. Kabo ça lembo li. Quand au lembo là. Donc bah soyez prudent au lembo là bango. Et kenge toujours. Bah tu n'as pas de 3 personnes pour ne pas monio belé puis passer peli à tout temps ils sauté mais moi n'a moka resa bango tara ezake belé ce qu'on a bien na banda ba bala ba nyona so la temps comme na c'est quoi la nyona c'est un jibola l'impression je te sali Van Kuta Garingi Zulu un fois boss Jano Bamba pomme de main 3 fois boss Nelly Monduka we wana kutu une des tam donc ya Willy Moucheni le code les sels l'unique et raté jolita maïla la sucre qui encore mandi mandombo moi c'est l'équipe diamant à valeur matanga na habité et si la mkonini nani susu na bota nani jetuyema babi jetuyema maman social jetuyema donc yali ngate na boake mais yebena ba boake na kopo so yete donc ndolele toza babi nani susu bolim sa na bosani na bosani moto moko bien bienvenue yanga moto moko bien bienvenue yanga total la calendrier biso l'autre moi dans habité. Merci chers amis, en tout cas infiniment merci à vous pour l'attention particulière que vous avez accordée à cette émission surtout combination d'Asuka. Ce qui va à propos et déranger certaines personnes vous souffrez quand même dans le monde de tolérance parce que tu prenez qu'à paix. Et là, l'équipe qui m'y na kimia donc so na lobé moi ma bé moi li bako beta vraiment bolimbi ça biso vraiment donc talara émission ma topé yem ta provoquer batu moi to lobé ma bé bolimbi si biso donc biso yaki na biso bien na babi ke to lobi pe ma bete ah oui to lobi ma bete prenez ka kimia ah merci que la pérenne na émission voilà ba to balanda ja biso ba yebi ke en tout cas c'est pas l'adresse place ba kutaka ba ngambo wana biso to prenez ka kimia to selesi na biso. Grand merci à bientôt Bolande Bisso. Infiniment merci encore une fois derrière la caméra. Les Kinangai, Petit Nangai, Master Nangai, camarade Nangai, Cédric Bampale Ngalamoulou, mais opérationnel Négan Mekasa Bakissa, notre cordon Serge Piana, Yepele Kilangai, mais Chief Nanga Nenga Moussala, merci beaucoup na ba conseil Nayo. Et puis à mon ami depuis les États-Unis, Rafingindo. Boss na biso ya site oyo autorité morale na biso bien de bonnes choses à toi la place aux ali mon ami Jean-Louis Manga na Luanda mbote na yo et puis Johanna Marilyn Matope ombre jaune wana bébé Joe toka bwana biso ne sengo rio yemba na yo ngana silisi ko misuni kaka rio zolela misuni efaseri azolela nini misuni bejakerne azolela nini misuni azolela nini misuni riandwana azolela nini misuni Willy Moucheni nga azolela nini misuni quel misuni bana poto rio yeyo j'écoute ate quoi ça dit na telemi pena na otambola
zonga pe nande na tambola vraiment bana poto kana mabe po moni 4 vérité ndenge zoya ezoya na méchant mabe omoni nga na olela pe na misuni misuni quoi bomoni pe na telemi méchant mabe donc bana poto donc ndenge zaboye 4 vérités na kanda mo bojete bana pe no bo banga te vraiment bana pétrole bana verni bisonio sotolanda ye toge togolanda ye 4 vérités mama ya mabe oyo ninye mogo mwa mama mwasi kitoko ya matana ninye mogo ale mwasi kitoko ya matana ninye ongo wana mwa flash ya muke bo soka mwa neti mwasa mabongana ninye mogo ngwelengi mwasi kitoko ya matana nini mama elelele yabo azana ngolele azana ngo eloko ya ningi saka mwana bangala mame azana ngo eloko ya mwana flash dans sa diba na poto yo vraiment rio na bino na osaka na micro ponga peneza ka koyemba vraiment loin de là ngana yemba kaka na motama lokola moto nyonso na mokili ya save na age 6 ans ye na belaka malaria docteur ya chubanga batonga eleka doze yango na kufa miswe ngai mawe tala docteur oyondoki mamunu we tala docteur oyondoki 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 ya bebisa vina ngai tala docteur oyondoki